Kurera namo. Bonjour, mbote mingi na bino situ ba ebolinga mama Eliane. Tunapesi ba mbote ba ebwe ma vimpi. Moko wazima, est-ce que vous allez bien? Abonnez-vous bande konanga boa malamu wa bino mama Eliane, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela kimia ezali et vous de votre côté, c'est comment faites-moi ça va si vous allez bien. Merci mingi na bino situ ba ebolinga mama Eliane. Merci mingi na bino situ ba disposateur na bino pona kotala mama Eliane, tout pe pona koyoka mama Eliane nit. Na lo baso za mutakanda kotala ngate po sepela no na ngaite so ebi koza mutakanda kotala ngate po sepela na na ngaite soko ebi koza mutaketo kotala ngate po sepela ngate soki po ebi koza fanatique révolté kotala ngaite po okosepela na yo na ngaite. Merci bien na bino obo disposateur na bino pona kotala maman Eliane tout pe pona koyoka maman Eliane tu na pesi bino ba mbote belé ndeka bomoni décor na simananga. Juste pour nous relaxer, que je suis encore au Congo. Votre deuxième maman Nazana Nakatia, Mura Kinshasa. Appelez-moi Kimia Kakalko, na Bakisi Maman Nitou. Béton, voilà. L'autre solo là, ma camarade pour ça solo là, bino parce que ndenge toza botoza makambo ebele oyo to ignora kabiso bato to ignora kama makambo ebele. Voilà pourquoi naza pour ça ko ebisa bino moi likambo moko boy oyo ta musu bato ebele okoko sala eloko zo sala zo ebate ke lobby ekokoza na ba répercussion lobby ekokoza pe na ba conséquences. Nazo lobela mingi bato ya banyongo à part bato banyongo nazo lobela pe mingi pe bato ya mafinga bino ba ebotala ka internet na kanisi na tango oyo nde to bakana langage courant oyo to lobaka na langage na biso ya Kinshasa ke na minute o ceux qui botali bato batala ka mingi ba émission polémique parce que na yabi ke congolais alinga mingi ba émission polémique so so ça ba émission normal boye mona ko tala ma mais ceux qui ka ko kotisika moi polémique muke ko mona wana nde bato ba ke pelé parce que bato balinga ba futilité bato balinga ba polémique bato balingi ba émission ya ko fingana est-ce que bato ba ofinga bato yango nde eloko o bato balinga ka vraiment mingi nzoka eza vraiment malamu te congolais tozaka bato a valeur tokolaka na ba respect tokola kana respect mona muke zo respecter mukolo zo respecter mona muke mais lelo ba valeur wana nyo surtout esila lelo ko fingana e koma lokola bile e koma lokola bonjour okomona mukolo olia respecter mona muke mukolo mutazo bana ko manquer mwana tant mukola manquer mwana pata bi o yokuto mukolo manquer nganga pe na osani ni na kozong seloka manquement. OK to perdre ba valeur donc to komila ba anti valeur moi o sakanate. Ok, ça m'a la mouté. Donc, le belapé ma cambo o etali nyongo, batu ya ba nyongo. Ko defa eza ma bete, ko defa eza ma lamo. Soko défi, obi ke na défi le kwa moto. Na défi mongo ya moto, il faut ba na ndinga ko sa nini, na ndinga ya kozongisa yango. Na ko ebisa bino likambo moko o eleki awa na Kinshasa likambo ngo eza ndenge nini. Eza na ndeko moko ya mwasi a defa mbongo ya moninga. Moto yo sotonga kenda ko defa azaka na langage moko kitoko asolo la kitoko asolo la bien na esengo so mutazo defo mona penza ya moni pesanga yi na kozongisela abimisa malobani so to ya sukali aza na ngokati na ye metango kuma era kozongisa mutakomi na grodo mutakomi ngando mutakomi lo lendo abosani ke tango akina position de faiblesse ezalaki na mutu moko asalaki nini apesaki loboko po asala amatisa ye ndeko moko ya mwasi adefaki mbongo ya ndeko mosusu na Paris s'il vous plaît. A defi mbongo ya moninga na mboka Paris. Ndeko wana ya mwasi avanda ye na mobali na ye na ndako ya moninga na Paris. Ndeko la biso moko ya mwasi na mboka na biso na Paris boyebi ke mama ile ani tunga na nga mutu ya Paris na mboka na biso ya Paris. Bazaki couple. Ndenge bazaki couple bongo mobali asalaki mwambeba bakangaki mobali akoti boloko. Tant mobile à côté boloko ba comme une position de faiblesse de comment moi c'est à héberger na moi c'est na mobile tant mobile à côté qui boloko à héberger na moi c'est tant mobile à bibi boloko à zuna mobile ba héberger couple s'il vous plaît moi c'est na mobile ba vandi se bango na ndako na bango tant ba vandi se bango na ndako ba vandi ewebi ki couple quand même bo vanda ba zui chambre moko ya bana ba longoli bana na chambre oyo ba sangisi bana baza na chambre moko po ba pesa ka couple wana esika basala nini ba vanda mais ndeka biso bato mukito zala ka bato mabe na kovanda na bango ba bite
Photo lukesika na biso tokende. Kaka muto héberger ki bango a déficit bango mbongo basanini baluka ndako. Kaka muto héberger ki bango azweli bango po biso na poto pozo ndako poza na mikanda. Soza na mikanda kokokate moza ndako ezate. Kaka muto héberger ki bango akamati susu mikanda ya mutu mo quelconque acheli bango na ndako po bakoka kozwa ndako babanda kovanda. Kaka muto héberger ki bango lokwa mwasa za ki muto aninga na kenda ba Turquie. Abi bon, ndenge za pona remonter vie. Nasala mwa ba difficulté yo yebi kaka ngai penza makambo kende kayu na kokate makambo ya commerce. Kaka moninga o héberger ki bazalaki ba camarade. Moninga o héberger ki wana kaka. Akamati mbongo PC fond de commerce abanda kokende Turquie. Abandi kokende pe Turquie. Turquie peut pesa melie. Abandi pe kozwa mbongo, abandi pe kozwa makoki, babandi pe ko vivre vina bango pe ezongi kitoko, bazongi très pesé ezongi na rai, babandi ko vivre batiko vanda malamu. Ndeko wana mbongo déficit ki bango lelo déficit 1000, lobi a déficit 2000, mbongo nyoso to sali 11 000 euros. 11 000 euros s'il vous plaît. Et comme est-ce que moninga lobi bon, vie yango ese bongo so komi bien. Banda pe ko rembourser nga a déficit mongo sans intérêt. Banda ko zong selanga mbongo na ngai oyo na pesa kyo. Etumba moninga komi ngando. Akomi ngando pona ko zong sa mbongo abato. Ko zong sa mbongo komi problème. Moninga komi ngando. Abinisa elelo, abinisa elobi, abinisa elelo, abinisa elobi. Te. Le kola ndeko bande ko pese mbongo ya foko za maele. Abande ko pese mbongo bande ko sale na ba papier. OK, le 13 juin na déficit 2000. A combien on peut en français? Le 13 juin na déficit 2000 à rembourser. Ba signer papier. Boyna ba papier ne surtout wana bomba ki ndeko mwasi ya bomba ki o a déficit ki moninga mbongo. Azo ki ba papier wana ki ko saisir tribunal. A saisir tribunal kuna ke nazana muta defa ki mbongo na ngai ba preuve na ngai yango batuni mbongo ebele boti 11000 abibo mona na bande ko déficit ndamu na ninga komi na 11000 euros. Pour def azong samo na nga ekomi problème yango na yeko funda pona likambo ya mbongo na nga akendaki na ba papier mundele so bane likambo mundele linga ba preuve mundele linga kaneka les paroles s'envolent na ba malobe kendara nango mundele linga preuve ndeko na mosa na ba preuve ya ba mbongo nyoso ndenge adef saki de camarade na ye mundela bandi ko convoquer camarade na ye wana po akende tribunal azolinga ko kende te baza ko convoquer akende azolinga kende te baza convoquer akenda kate nanga kenda kate afungola sikoyo nzela ya Kinshasa afungola nzela ya Congo soko ya wasali makamne a Mathiasa azobisa pe batabisia mbongo nini e mbongo na sina zo banda kala wana ngana osaba mbongo nanga na kebisa su mbongo na pesa su mbongo wana pona ko ya kakati atindele kutu maloba mukomso moninga bengiye mbongo nanga lobi atika nga mbongo eloko nini nango wana nga mbongo wana na ozongisa ngo lelo te lobi pete na ebi pe mko na ozongisa ngo te na ebi pete soki na kozongisa mbongo wana kozonga na kati ya cercueil mukolo kokota na cercueil na kozongisa lo mbongo ebola mozoba mukolo kokota na kati ya cercueil nde mukolo nga na kozongisa la yo mbongo wana bola mozoba muto a déficit yo mbongo na ye me yo kama lobake na ozongisela mbongo na mukolo kota na cercueil bola mozoba. Alors ndeko mwose patali ya lekelinga mayele ekomi makambo mafinga ekomi ndemboye mbongo na nga ya musala mbongo na nga ya pasi na déficit lelo komi bwa remonter vie pona mbongo na nga te naza yu matin naza pezo batin na kolakisa ye parla lengna yebisa bino nini na yebisa bino boye atoza na likambo na mutu na poto kuna oporter plainte za ko aboutir na eloko moko te soko yebi ke mutu ango yaka na Congo yaka ko porter plainte na Congo yako porter plainte awa na Congo peu importe likambo soko monke kuna simbi te yaka awa na Congo ndeko wana lokwa za na ba papier na ye nyonso oya kendaka na ngombe miso mundele pour apporter plainte, apporter plainte, mais le quoi là convocaka accusé wana, accusé qui n'a se présenter accusé qui n'a se présenter le quoi la pesa makamba ba mbongo ba defisana ki mundele pa olongolanda kuna ete kwa yoluka accusé atindi ba lettre recommandée asali nyonso tout accusé wana akenane ko se présenter le quoi la pesa makamba biso ba yindo pe ba mundele pa tali gauche tali droite baba africain ba bongisa ngo kaka
Alors ndeko na mwasi abaki tangu ndeko na mwasi abeti lisolo awa na yaya na yabi ayaya na mwana mwasi moko na sala ye bolamu tala nda azongisanga likamu na ngai ya mbongo tala boye boye a relate ya nende na uti koyebisa bino ya lobi oh ayaka na Kinshasa abi oh ayaka kuna mingi akoma kutu mingi kuna ya lobi ko banga te problème eza teleki nanga yo tindelanga ba preuve ya makambo za nango ya bambongo tinda awe pa nanga na tala loko nini oyo tokoki kosala ndeko wana mwasi azoba papier nyonso atindeli na ndeko ne na Congo tango atindeli ndeko ne na Congo ndeko ne atali ndeko pa atelemi ya Congo aki komona avocat tango amoni avocat na ye atuni ayebise tala ngai problème eza boye leki na nga za na poto adefisa mutu mbongo tala situation baza nango mutu adefa mbongo nda koma gang mutu adefa nde mutu akoma mutu mafinga nda koma kofinga kolo mbongo nda koma kosala nyonso tu ya mabe pona mutu o adefisa ke mbongo tokoki kosala na likambo est-ce que tokoki ko porter plainte c'est bien sûr que oui koki ko porter plainte parce que ba preuve ezali le kola ba preuve ezali koki ko porter plainte. Alors pour porter plainte il faut procuration c'est fond de kono apesa procuration pour ko porter plainte de kona sali procuration atindeli oyebi ke lelo makambo koma pete WhatsApp kaka so otindi email ezanango abingisi ba dossier nyonso de kwa sali procuration asali pena voice na yeke ezali ngai na tindi procuration par grand frère na ngai suite à problème na ngona madame X alinga futa mo na ngate et puis madame X wana nenga finga kiye nanenga tindela ba tindela ba preuve ya madame X nenga bandeki ko finga kolo mbongo avocat tali avocat constitué dossier alobi oui eza dossier mo malamu tokenango na tribunal bakena no na police tango bakena police po avoko ke tribunal bo bana na police bakena police bakeko porter plainte tango ba porter plainte police ebisi bango bon ndenge bo porter plainte boye eloko toko sala ye toko bloquer frontière akati sa frontière te pour akoka kokende ko se présenter na tribunal boko banda awa na police soki bo bande na police bozui arrangement à l'amiable toko suka na police awa na commissariat toko banda na commissariat soki bo arranger à l'amiable boko suka sa na commissariat soki bo arranger à l'amiable te toko tinda bino na tribunal boko ndongo na juge oyo azaki na lolendo ya kofinga moninga mbonga moninga olia mbonga moningo lingo futa te mbonga moningo komi kosakana nango osa ningo lingo obosani ke na moment ya faiblesse apporter comme main forte obosani ke olala na ndako mutu wana yo na mobali na yo bolala na ndako moninga yo na mobali no bomelama ya moninga yo na mobali boselela courant ya moninga yo na mobali na yo bolia madeso ya moninga bolia loso ya moninga nyonso na obosani moninga salisio apporter main forte apesio mbongo bozwa na ndako na commerce est-ce que mutu ndenge na ko sala ye mabe mutu bongo koki ko sala ye vraiment mabe bandeko mutu aide yo bongo ko sala ye mabe balobaka liboko oyo elesi yo koki kobokela yango soyi te mutu oyo balibi ata pesa yo kopa mai na ndako ne faut la reconnaissant. Alors ekomi ndenge nini ndenge baportaki ye plainte na commissariat et là on est commissariat salaki et puis si comme na mbala moko na aéroport pourquoi il peut ça comme na pour que à la frontière te yenenga yaka na ana balolendo na ye avant da pa bosana ke na sala mutu moko mabe na liambongo mutu na finga mutu na abosana na ye mukolo mususu ka ninge zalaka mesana ko ya na Congo aye na ye bien asali makambu na ye bien akiyake de komata avion ka ninge zalaka bobi tango to lekaka escale bosona ba vérifier passeport na ye bien batali tanga komi na immigration ya biso awa na Kinshasa akomi na immigration po leka ba ebise madame kena mopanzi awa bakipaka te oza na nationalité française oza belge oza américain oza guado pa na biso makamwana contacté infraction exacte le quoi oza congolaise naza nationalité na ko sala boy encore mundele sa mwinga poso mwindo oza mundele tato za nationalité mundele oza kaka mutu mwindo
kanisa que le roi a nationalité boye roi a nationalité donc to kosa na kamingi il faut beaucoup lire, il faut se renseigner na makambo bayebise na mopanzi avant na mopanzi bayebise nengo oza wana oza convoqué na commissariat il faut na voyager bayebise voyager za to voyager te okende te oza convoqué na commissariat ya place telle. Il faut que nous se présenter. Oh, on a voyagé, on a bien ambassade, baby, si, bien ambassade, oui, vous savez que tu kangi yo congolais na mboka Congo, ils ont encore papier à pamba. Ba kangi au voyager te. Baby, ce monde est mundele, il y a français. Ba américain ou tu kanga bango ah. Ba belge tu kanga beaucoup tu yom tout monde tolo bazon lingala. Yo peut ça somo ya on peut ça biso somo ya nationalité. Ndeko na moi si baby so ko voyager ta voyage qui pété. Bazue pouf kende mo kende ko se présenter pour ngo za o kolekate bitu ngobilo kolekate oza déjà affiché oza la place o kolekate kende ko se présenter na commissariat avant di pe a pour kende na commissariat kende Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles, et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Se présenter à salir dans le gros dos. Ah, quand il dit non, le quoi n'a pas nationalité nangai, machin, et au salangé le côté dans une ambassade. Avant d'aka tongo moko boy. Ah, kaka ngingo, ah, Congo. Bah, reçoit. Tango bazui, bah, qui n'a pas commissariat. Ah, après ce bazui, bah, makamunyo sozo lango kende ko na commissariat pourquoi to kangio. Bah, qui n'a pas commissariat. Comme ba comme na commissariat, bazui ba dossier nyo surtout ba bimise lié. Est-ce que vous reconnaître mbongo oyo? Vous reconnaître loko oyo? Est-ce que ba testo oyo ya mafinga eza ya yo? Vous reconnaître yango? Est-ce que ba voice oyo ke rozombo na sime, rozombo ka sokoti na cercueil? Eza voix na yo to eza voix na yo te. Devant un fait accompli au sala nini. Pour voix ebimi wana eza voix na yo. Makomi yo muto okomi. Balali sepe na garde à vue. Ndenge zalaka 48 heures. Kamnyo penza makala eyaki kwa kende. Akende akota penza makala. Lokola yepa zaki na bato, bazui avocat, bande kone ba mikitisi. Bande kone ba mikitisi. Avocat na yebisi maman. So koti na makala, longue histoire. Lelo te lobite okovanda na makala parce que vous êtes déjà en infraction. Signature na yo yango. Bambonga bato defa. Mo fingi kaka yo. Mabe kaka yo. Mais bande kona ye bazaki quand même un peu réfléchi. Tant on baki hotel comme la commissariat ndenge ezali, avocat ya plaignant la kisi bango, likambo eza boye, bami kitisa habite to bongisa la miable. Ba ebsendeko. Ozano française te. Wano congolaise. Awa baki pa makambwana
te mindele kuta mindele bango bazo reflet bango mindele kuta mindele bango bazo kanga bango bongo ka yo ndebo bazo kindeko wana 48 heures après il fallait que makala batiki azonginda kupona nini ba bongisi à l'amiable il faut afuta mbongo ya bato ba PCP délai moya muke pour faire futa mbongo 11 000 euros il faut futa yango nenga futa 11 000 euros il faut futa pe droit ya commissariat ndenge zalaka. Alors c'est pour vous dire que ceux qui moninga solution à vie zala reconnaissant de quoi salisi ngai ceux qui m'ont assommé à ta portable parce que un portable oyo un tel m'ont assommé à portable oyo mon ninga peut si mbongo na ye mbongo ne permet to que de Turquie mbongo ne permet to banda koteka mbongo ne permet to banda ya Congo mbongo permettre lelo ola la rasunza la te comment ko finga mutu ya boy tinde kwa mosa koma kina niveau que de kufunda ye na mboka na biso na France elle en avait marre yango ke de kufunda ye le ko la kuna mundela kende ko lukena ndako te po atala kia po atoza na nationalité so batalika kombo na yoka babia o nani nzola meso babia nzola meso bake do bomusa kana mantanga bango la bango kuna il faut boye baki ana mboka na biso mibeko ezali na kanisi bozo mona batu ndenge basala kaka nazomo eloko mo ezoleka ke bande ko moko boye bafinga na internet il paraît ba interpeller bango baza pe na garde à vue. Donc, on peut porter mon plainte na poto et salir le côté, mais au ye awa, on porte même plainte et salir loko. Mboke lenki. Et salir les camo. Et surtout, ce qu'on a raison na yo. Moko mindele batala makamu na biso abatu mwendo, baki pa ango penzate. Mais tant on deko a décidé ki aya ko porter plainte na aye ko touté, a sali ka procuration. A sali procuration kaka. De connaître qui se présenter dans la procuration na ba preuve nyonso to azeki nango ba preuve wana aidé ba preuve nyonso azeki nango esungi sikonde ko oyo balobi ke yo okobima te okozonga poto te tant que kofuta mbongo oyo te aza fichier ba afficher na aéroport ba afficher na beach ko biso po kende foza ka na aéroport fo kende na beach po so ke mbanzango o kende poto ndenge ni na bateau to na train mbanzango o kende ndenge ni o kende te moyen à voyager ezate pokolo mbongo alobi aya te tant que apesi nga mbongo na ngai te nde to solo la boya tikeli wapi na Congo aya te tant que apesi nga mbongo na ngai te. Donc, pour la combo na yé l'aéroport, il faut asila na nde kwa mwasi, il faut afuta mbongo na yé, pour ba ko la combo na yé l'aéroport. Aza, ceux qui basi ba afficher l'aéroport. Ils ont facilité. Ceux qui combo na yé c'est koti l'aéroport. Il faut bongisa. So bongisité. C'est simbati. De quoi mwasi a ko voyager te tant que a ko futa mbongo ya batu te ko la ko futa mbongo ndem ko la ko voyager so futi mbongo te a ko voyager te parce que 11 000 mukolo mbongo pa lo bien fa pe sanga mbongo na nga nyonso pourtant to lukaka à l'amiable na tina kene ko porter plainte na France parce que na lukaka à l'amiable simba raté le ko la cheke munoko le ko la finga kinga mingi na lingi sous ma maman ndam te à l'amiable na lingi sous ma maman ndam na lingi apesanga 11 000 euros na ngagnon surtout akangisanya surtout apesanga au moins place de commis et ça est moko mutu comme problème ozo komisa mutu motema mokuse et na batu musu balobaka mingi te tant motema ezo komi e comme mokuse ezo tinda sa ba action moko boye oyo mo vendre bi ye mutu selinga boye mais parce que munoko bimisa malobe belé ti et que na ba action. C'est juste pour vous dire que bande konangai bino ba ona bo déficit ce ko zo déficit mutu mbongo yeba ko sala na e papier comment yango pe na français que mutu na déficit 10 euros toyokani na déficit na janvier toyokana zo sala na février mutu na déficit 30 euros na déficit na mars toyokana zo sala na juin po mukolo mutu wana akuboya ko zo mbongo na yo papier na yo wana okokende ko porter plainte na ba preuve. Donc, il faut que plainte. Pourquoi? Parce que négociation à l'amiable les aussi battent pour na monoko. Reconnaissance. Malédiction sans cause n'a pas de fait. Malédiction avec cause, c'est ça la effet.
Bible mutolobi yango ndenge wana. Il faut qu'on s'en reconnaisse la motoyo à sali bolam. Voilà, comme nanga na bisabino yango wana. Bon partager émission on a bande ko mususu. Na yebi ke bino bolinga ba futilité. Na yebi ke bino bolinga ka polémique. Eza mabete. Ba futilité na ba polémique eza mabete. Mais bon tala ka pe makambu oyo koki ko aider. Yo oyo vandi place ozobi nana nyongo mutu monga boye. Fona futa nyongo. Sinon tela bilabi. Ba yo ko pesa ngango ni solo, ba yo beta li solo nanga. Heureusement que nga dans la bête à ma solo n'a pas ça à compoter parce que on a pour créer des zizanité que on a créé zizani bouté na bête li solo la concernée elle va se retrouver mukolo likambo tango koyoka likambo ba le beza yanga bien que j'étais les noms likambo ba le beza likambo na ngai soko yebi ko défi mbongo mutu yeba ko zongisele mbongo po mbongo eza passe. Si mon ninga comme à niveau pour qu'il y ait tribunal, elle en avait marre. Et surtout, ma réponse à ma baie. Yo défi mon abad. Mouta aussi non mon. Comme ici ennemi. Nandeni. Tant qu'on kende aussi ngaboya ki binemite. Tant qu'on singi mon bon neli mtofuka miti na mabele. Ezaki ki enemite. Ezaki faut mon compréhension sungangai sunganga salisangai. Tant qu'on sozi kozungi so comme ngando. Ce n'est pas bien. Soko muli ko koma ngando atana banque. Soko défi mbongo na banque et ko zozongi sate mukolo ba komona mbongo na compte non mundele pa kanga ka bloquer compte au défi mbongo zoko kozongi sate mukolo ba komona mbongo na compte non ba bloquer compte ba bengi ke ya ko futa mbongo wana po basani ni ba bloquer compte bolimbisi ya malamu te bande ko te ba koluka kimia. La vie ne nous appartient pas. Kola la kola mkeza habitude te. Yango bomoni ke tango tozo kola tozo mona soki mutakufi bazo tuna ke bino ba eboza matanga soki muto ya kufi mo wei aza nyongo na yo loba to futa. Soki pe mutoza na bomo oza nyongo mo wei loba futa nyongo na ye. Baloba ka bongo babite tozo bungisa ponzela na ye ezala polele. Bato bakufa na banyongo bato bazali. Ce n'est pas bien. Et à malamouté. Voilà comme on a sonné bien lelo yango wana. Bozo émission pour partager parce que c'est émission moko éducatif et c'est émission moko ko aider mutu moko za quelque part ana langage mabe ana nyonga batu aliko futa te ukomisi mukolo nyongo ennemi uliko futa mongo na ete ukomi ko finga ye ba testo ko finga ba voisa ko finga ceux qui mundele kuna akipe angote oyebi ko yaka na Afrique ezala Congo Kinshasa ezala Congo Brazza donc mutanza na droit ya ko porter plainte na pays d'origine soko porter plainte aéroport rolekate beach rolekate ko tikala so na Kinshasa so na Brazza place ozali tu rosani tu refuta nyongo ya batu komoni ba niveau to ba nyokoma komemana na ba tribunal donc il échange ata mafinga okara ya mafinga oyo muta fingi ya choqué yo soko zaka na ba preuve oke ko porter plainte to moni angoti ba chroniqueuse moko ke makala asal 48 ans na garde à vue ke makala ata ko bima lobi make déjà eloni ekangisi mafinga pona ko vanda ko finga muto bafingi atondi habité na keka tribunal kata biso makam tango mafinga soute oubien tango akotanga su koma mutu nenga bane ko finga vante akofinga avec modération na place akoma mutu x akoma benga ngo y pona nini po akobanga leta pona lelo to suki wana kana na bake Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anubariki tata nzamba kabisa kumuna nzamba nube chanel bana betu bon sto mboka Kongo bomoni moende ezali boka mataba bizu moi yango wana epeli nde kopele ngali nde kongala voilà epeli kopele ngali kongala okamata ba bizu na bino bonne journée bye bye.